biso tokolâche te esika na biso toza ba congolais bango pe baza ba congolais soki bakende kolia mwa kanyaka na Dubai kuna parce que au moins que même corniche bazolobela balobi bakondaminize yepe ozolanda bakondaminize yepe mais bakondaminize ndenge nini 47e conseil des ministres elobela ki likambo corniche oyebi ke ndeko Kabila ata tango bakolobaki aza mabe ndeko Kabila boyaka balongola biso place wana ndeko Kabila boyaka ndeko Kabila regrette pourquoi wazisa zwa isika wana po lelo ndako na bango bacha cher bakongolais bazokoka kolala kuna te eza pona commission to bien za randeni boke basololi kuna na poto ba mindele wana ba yawo batongi ba immeuble ministre za na immeuble na yemoko na kati bino boyebi te tango kolonga ministre ya zo za mbongo ya ba locataire to yibi ko na bango bien Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour. Rachou la caramel, tu es Sarabino, ce qui est actualité ali, tout le monde nous. Tout le monde lengeni na ko développer to ko pe ko pesa bino yango penza na ndenge esengeli ya Rachou la caramel. Mokola lelo nazanga monter na plateau lelo boko découvrir ensemble. Nazali na consort na ngai Sandra Kasanga. Yé ninga zawana nazali bongo la 2G. Il y a grand like info télévision on a pesi mbote beaucoup découvrir ensemble les dossiers nini to ko fungula lelo ndeko mbote mbote mwana mboka Rachel bonne santé kitoko santé bien santé bien Sandra avant que to laksa ba invité na to ndeko bazo na biso invité na biso na kolinga vraiment to développement muke to sangani awa biso bibale bayi bapandisango eli pona ko pesa baye bakolanda biso moi bilei ya mokolo bilei ya lelo oyo ezali bongo nini bilei ya lelo ezali bongo ezo kosala mwa pasi mpe mawa na motema komona ete baministre mibale oyo ya affaire foncière na ndeko ya urbanisme basangani mpona kosala communiqué conjointe mpona koloba ete site oyo ezalaka kuna epai wapi na commune ya Ngaliema na quartier Basoko ete bandeko bazala mapangu kuna oyo basi batongi mpe na batongi te baya susu na droit ya kosalela yango te yango na au cours ya mission to ko développer bino to apena moko azali na lupangu na ye kuna o azali ya mwa mikakatano na makambo eta lupangu. Vraiment merci beaucoup ndenge tie bango déjà parfum bayeba dossier ezali penza nini ya solo penza ndenge mwana mboka Sandra Kasanga ti bongo ko isabino ezali penza mwa pasi pe mwa balobi l'état azali wana pona ko batela bakongomani to bayaye na biloko babwango kasi ali kopesa mwa pasi to moni communiqué conjointe o uti bongo ko bima na ministère ya urbanisme pe habitat to kotanga mwa moke communiqué yango lobi bongo nini communiqué lobi ezali molai mingi pona ko expliquer to na mokuse to ko loba que communiqué ezali ko senga penza ba batongi banda kuna bango na le long il y a fleuve place Chani Metal les Arafes Congo na place Chani Metal les Araka babenga ngo quartier Basoko tali bongo na commune ya Ngaliema kasi bayeba ko vanda bisika wana nyonso tu bali kolela bayebi ke bisika banga kolela likaka ko ya bongo na bitandeke pona ko senga bango bongo bayi l'état pe mokonzi ya mboka batela bango bongo situation fo yeko pesa mingi pasi po moto mona sa tonga déjà moins 5 niveau na ye atongi moins 10 niveau na ye asa atongi bongo villa na ye. Comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit est-ce que l'État a raison, c'est les mots solo? Est-ce que l'État a raison, c'est la place est est-ce que raison, c'est les mots bénéfices? Et ben, il y a un bonnet de bon. Donc, il y a un qui peut se moi mingi, que si bon moment en boca, Jean-Claude Moena Wamwena, Oyo, azali bongo propriétaire, mon quoi propriétaire, il y a ma pango yali na mopanzi wanande a ko bosser penza dossier ngo yali penani ni pour tout capé. Est-ce que l'État, tu dis que l'État a la faute? Ay maman Sandra, tu dis que l'État a bon la faute, l'État a raison. Peut-être pe bango pe simba ki bango mala mutena matoi, peut-être pe bango pe abuki mibeko, to ba tongi penza na place ya sengélité. To e bana ensemble na bino na kolinga penza maman Sandra ba ndeko ba kolanda biso, ba le kuvi bongo invité na biso, o to pesi bongo mote ndeko Jean-Claude
mona wa mwina. Mbote mama journaliste, mbote ba mama ma journaliste ba panzisango, mbote na ba kongomani oyo nyonso ba kolanda biso. Vraiment. Santé ali malamu quand même malgré que vous avez un problème. Oui, santé ezozala malamu ata kokoso ekoki kozala na likambo yango tokolobela lelo, mais santé nzambe alola apesi biso santé malamu. Merci beaucoup nzambe azali na biso kasi moi dossier omoni balobaka mingi toyoka balobaka l'état na faute te. Peut-être bino nde boyokani bien chevauchement entre bino na ba ministère mibale, ministère ya affaires foncières na ministère ya urbanisme et habitat. Likambo ya lipenani betre biso na pena maman na lisolo yango. Merci beaucoup na mutu na bouti ko tuna ngai. Eloko ya liboso na koloba naza ko pesa bino longonya ebele matondo mingi na ndenge bondimi na leka na etando ike na bino pona ko solo na ba kongomani eno ba kongomani bango moko na ba konzi oyo baza kolanda biso ya yambo na tata mokonzi ya mboka parce que toza ko s'adresser na ye parce que à la pakindaye pona ko servir peuple congolais donc aza mukumba ya ko servir biso na mboka oyo kozala mwana musala ya ba congolais donc à la pakindaye po ezala bongo naza ko s'adresser pe na premier ministre ya mboka oyo lokolo yende azali ko kamba exécutif national ya mboka et na sima na ba ministre na biso oyo mibale plus mabilu na ministre Aimé Molendo pona kotalisa bango esika libungi na bango ezali tango bokoloba ke l'état abungaka te l'état azali ensemble ya biso nyonso toko former l'état donc moi mayele pe ekoki ko échapper biso moi libungi moi muke ekoki kozala mais lelo na kozala na moi muku se pona kolimbola kolakisa libunga ya ba ministre mibale oyo bakeye ko signer communiqué conjointe na sanza oyo tozali le 10 de ce mois ba signer arrêté ba contre-signer bango mibale ba signer arrêté ba signer communiqué balobi batu nyonso bazali na mapango na bango na esika oyo babengi quartier Basoko na espace wana baza ko benga ngo mingi bedengaliema tozali susu na droit ya kozala wana te bakondaminize biso bato balonga place wana soit disant ezali na projet moko corniche oyo ekosenga kuna mais na communiqué wana balobi corniche asengaki yango na 47e conseil des ministres nde bandimaki kopesana yango na soki okiti na communiqué wana na suka bakoloba ke bakondaminize biso bakondaminize pe na corniche wana ozomona ke ezali na contradiction na communiqué na bango c'est-à-dire 47e conseil des ministres elobaki ke bapesa esika wana na corniche na communiqué wana na suka balobi ke bakondaminize biso ba occupant toza place wana na corniche oyo asengi esika c'est-à-dire eza na mwa flou moko eza wana c'est-à-dire ba ministre baza na iloko na bango moko bako kolinga kosala oyo biso toyebi te ta mosusu na premier ministre na tata mokonzi ya mboka pe ayebi te parce que kotanga communiqué na bango eza kolakisa ke mwana mboka na kato mwa maloba muke soki lobi ke tata mokonzi ya mboka ayebi te tamba koloba ke bakotaki na conseil des ministres ne balobelaki ya mwana mokonzi ya mboka azalaka na conseil des ministres nyonso mais okoyoka ke na conseil des ministres balobi ke bapesa na corniche bango na soka balobi ke bakondaminize pe corniche soko landi communiqué na bango naza koloba o bango bakomi biso nde tokomi te tokolimbola o bango moko bakomi mabele wana bapesi na corniche na conseil des ministres 47e conseil des ministres bakundaki koloba ke corniche ekozwa bapesa biso mbongo corniche ayaki na likambo eza mulayi corniche ngo nani pourtant boto ba corniche oyo il faut yebana pena la poste bale oyo bakongomani mibale ministre plus mabilu na ministre Aimé Molendo ta mususu mwa libunga ezali baza bakambi ya ministère baza ba autorité tokoloba na respect pona bango baza na kati ya libunga esika nyonso oyo mabele nyonso oyo ezali na jugement oyo souffrir exécution te jugement déjà exécuté et jugement oyo balobi ke eza déjà acquis na oyo tobengaka na droit les choses coulées en force des choses jugées c'est-à-dire le jugement nyonso ezali coulé en force des choses jugées eza kopesa nzela na mutu akende kozwa mikanda ya lopango na ye jugement nyonso ekobima na instance na biso na ba juridiction na biso
ezali bazali ko rendre yango au nom du peuple congolais. Voilà. Na moment où il y a ko exécuter jugement, ba exécuter kango au nom du président de la République. C'est-à-dire greffe d'exécution. Tango akoya, pona koya ko exécuter isika, aza ko lata pouvoir ya président de la République. Voilà. Voilà isika wana ba acte nyonso ba ministre ba signaka. Ba benga kango que ce sont des actes inférieurs par rapport à une décision de la justice. Okay. Biso tozali na jugement ya place wana eza exécuté depuis 2013. Et non seulement exécuté, mais exali publié dans le journal officiel. Et là, quand ici exali publié dans le journal officiel, exali pour que nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est-à-dire au portée de tout le monde d'aller vérifier, de prendre connaissance. Voilà le rôle du journal officiel, il y a la publicité, il y a décision ou songolo. Voilà au moins ici que le ministre mais ici qu'il y a bongo, ministre a koki koyate. Ce qui ministre a yé, ce qui est na loi foncière, où est lobby que le sol et sous-sol appartient à l'État. Oui, bisognon sur le Congo, tous les colocataires à l'État. Ce qui l'État zali bosenga na esika, ata bipa iwa esika tozali ko sala émission, ce qui l'État zana bosenga na yango akozua. Mais akozua oui, na yebi yango toza ko linga. Moi jango mwana na katiote. Kolanda communiquer wana eza ko loba ke non, basala ngo na 47e conseil à ministre. Bon, on a habité, nous avons occupé et si parcelle wana depuis combien de temps? Ngai moko naza koloba na bino naza occupé place wana depuis 2012. Depuis 2012. Depuis 2012 on nazali propriétaire tozaki na difficulté ya nzela to dépenser bambongo ebele pona ko bongisa nzela nini et ko banda ko memba matériel na biso deini toko ko rembler pour to respecter ba normes urbanistiques et biso temps ebele de musala to ko sala. Pour toza pembeni ya mai mais il faut tout rembler parce que loi foncière lobby batu nyonso batongaka pembeni ya mai il faut ba respecter aussi oyo babengaka zone de recul. Zone de recul on est cause le minimum 80 mètres. Il faut poser la musique na mai. Oui, on a respecté zone de recul 80 mètres totiki kuna parce que on est ali bali on est naturel pour l'état congolais. Bongo ce que totalement na communiquer bazolo ba corniche yango ezali nini? Azali po occupant yesika wana to corniche ezali projet. Corniche ezali projet monté par un cabinet Oya Starstone. Basangana nande komoko azaka na Brazzaville. Bayaki awa bakutanaka na mwana mboka André Kimbuta tango azaka gouverneur. Bakutana gouverneur André Kimbuta, gouverneur alobaki abengaki ministre à l'époque provincial Magloire Kabemba, honorable Magloire Kabemba aujourd'hui, bakita sur terrain. Po batale sika nini mundele oyo soki projet oyo eza kosenga etonga babiloko. Baye bakutana na biso. André Kimbuta abengaka biso. Ekende na conseil des ministres oyo ba président à l'époque epa ya Joseph Kabila. Président Joseph Kabila alobaka na bango ke nalingi bokende ko botole loko batu te. Lokole c'est un privé. Bokende bosolola na bakolo esika. Soki bandimi boyokani na bango bopesi bango mbongo bozongiseli bango mbongo na bango simande bozwi. Ngai moko nde mutu nakotaki na kati réunion tokenda tomona ministre à l'époque du gouvernement central c'était le patriarche Doumalege. Nde azaki ministre à cette époque. Tokendaka ngai nazalaka na délégation na ministre Magloire Kabemba na ministre Lumeya. Ministre Lumeya lobaki boy. Tout en étant juriste, je n'accepterai jamais de poser des actes au nom de ces sociétés oyo ezosenga mabele soki bokutani na bakolo esika te parce que concession est occupée. Ministre Magloire lokolo bango nde bayaki na promoteur ya projet balobaki effectivement tant que tout ça descend sur le terrain, on a constaté que le terrain est occupé. Mais ce que nous allons faire, c'est désintéresser les occupants. À ce moment-là, projet est Kosala Moussala. Projet est ça qui date Yakoya. Mboula Mobimba il est bayete. Deuxième Mboula il est quitté. 3 ans bayete. 4 ans bayete. Bongo avant de passer la communiqué conjointe, bakutani na bino ba occupante. Bakutani biso ba occupante. C'est pour cela que j'ai dit les alivis de procédure. En matière pareille, nous sommes en matière foncière. C'est pour cela que le ministère de l'urbanisme... Non, on n'a pas échangé avec les deux ministres. Ah bon? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'écarter le ministre Guy Londo, qui est le ministre d'aménagement du territoire. Oui. Il n'y a que les 2 ministres ici qui font même le chevauchement du ministère de Londo. Mais le dossier à Kala, c'est que l'archive ezali ba obayaki ba ministre c'est sûr ba ministre musu ba longwaki mais on va remplacer ba landela toujours dossier wa Kala ba landela ba na kati ya COP ministre plus mobile za na société na ya construction
azosala COP po société na izo ya marché tosi toyebi ya COP na bango ya COP na bango oui tozokoma na bino mama bokoyoka eza COP na bango baza kosala oyo bakende koluka bapartenaire na Dubai baya na bango awa mais eloko elekaka bongo te toza na mboka oyo tata mokonzi ya mboka abundi mingi pona état de droit abimi na école ya état de droit ya gestion sanga beji aye pona kosala classe de bourgeois te tata mokonzi ya mboka aye pona koluka kopesa minimum de vie et pas ba congolais c'est ça objectif ya président de la république même na philosophie na ye ya ngwana apesa le plus démuni moyen ya afutela tanda ko ya $100 ata 200 projet o bango bakeye koluka kuna eza projet ya caractère public. Parce que quand on parle d'expropriation, on fait expropriation pour l'utilité publique. Aujourd'hui, je vais quand même aider le ministre pour comprendre que veut dire l'utilité publique. L'utilité publique, et si l'État a kosenga yango pour tonga ba école. L'État a kosenga yango pour régir des eaux azana pour ça l'exabatio na yamai. Snel azana ngo besoin pour l'exabatable na ye pour ezali na consommation ya population. Baza ko linga ko tonga stade place wana parce que zo kende kaka na cadre ya utilité publique. Mais tant que vous avez esika, vous pesi mon paya azo route à Dubaï. Par exemple, aya kotonga place wana. Banda ko ya kotonga et ko zala $1,500, $2,000 et ce que et lokwa neza sous utilité publique, eza sous utilité publique. C'est-à-dire boza ko détruire intérêt des nationaux pour bopé avantage na ba expatriés. Voilà au moins politique biso toza ko boye o ba ministre baza ko ya na yango. Nazo pesa exemple. Bazo senga na droit na bino soit ba pesa bino moi eloko oyo kokoka non. Okosuma ka côté mususu. Toza ko bondela te. C'est un droit. Moi qui vous parle, j'ai les titres. Pour avoir les titres de propriété, il faut au côté de notre trésor public. Les conservateurs a composé signature sur votre contrat ou sur votre certificat d'enregistrement. Ce qui manque au côté de notre trésor public, moyen de signer Mikanda, c'est-à-dire je suis en train de comprendre que le ministre des Affaires foncières est en train de se contredire. Parce qu'il y a des moutazimbo on a biso. Ministre des Affaires foncières, des moutazimbo on a biso dans le secteur na yeto ke ko na banque. Et quand na kati ya budget ya mboka kaka yemoka baluki alobi ke bakolongola biso te toza ko bondela te mboka eza biso constitution ya mboka elobi le bien privé est sacré constitution mboka na biso ya chérir elobi ke toka bolankita ya ekolo na biso ndenge moko c'est-à-dire mabele ezo fait partir na richesse na biso mais moi na mboka Jean-Claude oyebisa biso nani peut-être au Kolobabo et pour yo intérêt no kuna ligne intérêt na ngai kuna nazali propriétaire j'ai tous mes documents l'accès biso pour TV za radio te hein TV za radio te effectivement eloko lobi maman ezali malam j'ai tous mes documents qui me donnent droit sur cet espace ya Bedengaliem j'ai tous mes documents nakoki koleka na etando ike na bino pona kolakisa bino biloko oyo ezozala te fona lakisa bino nazo lakisa bino échantillon moko ya mais on a ministre il y a affaires françaises alors on molendo ça combité hein à cette époque non même à ministre de molendo ça combi ba contrat izako bima bongo izako kota na trésor public même au moment où je vous parle bato bazo futa na banque pona kozo ba titre mais est-ce que yebi ke kotonga penza ndako bisika wana ezali moi risque ndele ndako lobake ezali sengeli ke neza place te ko sengeli pena bato ba vanda eza na place moko te na mboka la matière de construction au batonga kana isika risque ezate Kinshasa tozaka pembeni ya mai partout bisika nyonso tovandaka construction nyonso ezaka na risque na yango mais eloko ministre akosala izali mais ko éviter ndele pire biso tozali kobongisa ko aménager esika na ndenge esengeli etikali pa na bango batinela biso ba inspecteur na site na chantier pour na kotala est-ce que tozali ko respecter ba norme ou tozali ko respecter te kasi bango ba monde ke ba norme respecter te ke danger ali non jamais ba moni bon ezalaka bongo te ministre n'est pas technicien. Ministre n'est pas technicien, il faut atteindre un inspecteur au bazar na partie technique du ministère qui est sur le terrain. Je suis propriétaire de la... Mais apparemment les Cambo on dirait que le monde télémie. Non, c'est un télémité. D'ailleurs, moi je défends d'abord mes droits. Et j'ai le mandat de tous les occupants. Je parle au nom des occupants, au nom du peuple congolais. Au Basomba Plaswana. Je suis occupant. C'est mes intérêts où ils allaient menacés par les deux ministres. Ils sont en train de menacer mes intérêts à moi. J'ai le droit de parler et j'ai le droit de m'exprimer. C'est pour cela que je suis en train de le faire, afin que droit nangai et yokana. Et pas yaba. Là, si on est là qui moi danger makasi. Biso to yebi nzela wana. Bino bosala ki nini?
pour le lot au non place on les a malin ou danger zati. Qu'est-ce que vous avez fait d'abord? D'abord eloko a liboso to bandi pour remblayer terrain. Tout le monde à niveau terrain zali parce que tozali pembe na mai to kene na distance il y a 3 mètres. Pour totika fleuve na se ndé musali za ko salama. On a dépensé beaucoup d'argent à cause de moellons. Travaux sur terrain. Travaux sur terrain. On a acheté beaucoup de moellons, on a acheté beaucoup de histoires pour que topé ça ici kana biso to ko vanda ici danger te. Les lombo ka osoki totali. Banda ko toza mona lelo. Eza nda ko babeli je batikele biso te. Muza à l'époque alobaki prenez-vous en charge. Et je me souviens aussi le président fait président Étienne Tshisekedi Omulumba. Période de Bayambaka et pas il y a président il y a France Hollande à cette époque tant que batuna kay mutuna oyeko luka boso le pona pouvoir na yo en 2011 alobaki na yeko luka légitimité na ngai na France té légitimité na ngai na peuple congolais c'est-à-dire les Congolais nous avons droit de nous-mêmes de parler et défendre ce que nous sommes en train de faire. Les lois belges batikeli biso banda ko batika awa les constructions tout monde les lotés nous construisons d'ailleurs plus mieux que oh ba belge batikeli biso tant que on qui communiquer conjointe par le bic non vous avez temps ko échanger na bango té tant que monaki parce que wana vous avez yo mon côté c'est vrai que vous avez lobeli na bango nyonso mais vous avez yo mon côté sika wana tant que vous communiquer conjointe qu'est-ce que vous avez fait bon c'est concerté na baninga est-ce que vous ko voir le deux ministre est-ce que qu'est-ce que vous avez fait d'abord voilà comment la procédure se passe ceux qui boyambi mopaya moko azap bosenga na mabele d'abord eloko aliboso na koyebisa bino ezali que l'état congolais atekaka mabele te. Là, je m'adresse directement au cabinet. Je m'adresse au cabinet de deux ministres. L'État congolais a été Kakamabelete. Depuis 1966, l'État congolais a été Kakamabelete. L'État congolais a commis propriétaire de sol et sous-sol. A commis propriétaire. L'État a fait sa Kamabele n'a pas besoin. Aujourd'hui, techniquement, société n'a pas bazol baya ko pesa bisombongo. Société wana ekoya ezolinga epesa bisombongo. C'est-à-dire eza kozongi c'est le biso ba occupant place wana mbongo. Société ye lisusu na matériel na bango na ba fond na bango pona ko banda kotonga. Explique-moi où est le partenariat. On parle de partenariat, l'État cède des terres gratuitement. Bango sikoyo bayena matériel. À ce moment-là on parle de partenariat parce que les droits de terre restent uniquement pour les Congolais. Mais regardez ce qui s'était passé à Oasis. Et ce qui s'est passé dans la cité moderne où il y a échangé. Batu basomina no mabele ba pesi mbongo na bango. Baye kotonga. Yango no moni Oasis Congolais moko ta vanda kawana. Kuna fozala. Il faut la mbongo. Quelques Congolais bazali. Non, ba Congolais wana bazali. Donc le bika fozala mo ba moyen bembe ba Congolais bazali. Ba Congolais bazakona na yebité Congolais ni no futa kanda kwa na $2000 le mois. Na yebité. Oui. Je vous crois. Les Congolais bazakuna. La plupart baka ils ont un voyage aye baté que ces jours. Si ko yebisanga mabele wana totipe sango pona nini. Le président parle de logements sociaux. Logements sociaux et lingi kolobake banda ko ezali adapté na moyen na biso de vie au tozanango. Donc mutoko futanda ko $100, $150 nenge président bandaki koloba. Yango ne babengaka logements sociaux. Ce qui me fait que ça la logement est au standing. Ce n'est pas ça le problème du chef de l'État tozanango mikolo oyo. Président lingi ba congolais bazwa banda ya kovanda. Et projet wana bango ba yinango na Dubai. Ce qui bakendo kutana et ma réponse. Ils ont ça la Sony pour na kolobela makamwana na TV. Mais nous avons un respect mingi avec les deux ministres. Mais le problème est que il faut pas comprendre que Bakota, s'ils sont ministres du gouvernement ou le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bakota na philosophie à chef de l'État. Le chef de l'État parle du peuple d'abord et non les étrangers d'abord. C'est pour l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation, c'est quoi? Comment on a mutu à un titre parcellaire naie, mais yo ministre, bino ba ministre, mi balé bo sangani. Boké, qu'on s'allait communiquer moi sans pour autant qu'on a ba propriétaire wana tandis que baza en ordre na bino l'état ba foutimbo on a trésor public mais peut yo donc analyser en ndengeni té ko analyser ezali pour ko pesa passe yo mona tout le monde en kata les loso qui ndaza na ndako et que papa le panga a décidé que non maman na gasi na besoin de vendre na ndako na ngai té alors cela na yo après aussi garantie on s'est préparé juste pour après aux place mon mais ko brisque bande ko boye mon solo basi ba bimisi ebele biso nyonso to ebine na chance to ko vivre na Congo o bebisi mbongo ebele et puis azaye mon côté baza ebele combien ba dépenser combien ils ont perdu pe baza sur na processus ya ko bongisa le lenge ni ya ko vendre sa place na malampo de ya lobité pour ata ba mbula makase baza la sans parce que na mpanzi na bango kuna moi fleuve ali
et akopesa passe en tout cas yango ndenge papa alobi que déjà lisolo na bino na ba ministre est-ce que moyen kozala te na ngonga oyo pour communiquer conjointe si ebimi bino nyonso tuna bandeko na yo bosi boyebi ke lobi bakoya koyebisa bino ke bobima to bakodémolir esika wana bakopesa na corniche esika moyen kozala te bokende kokutana na ba ministre mibale wana to bokomona papa na biso Guy Londo azali bongo motema pembe alingi population congolaise mingi to komona ba œuvre na ye to pesi longo ya mingi esika yali bokende komona ye pour que bosola la miable botala olenge nini bokoza compromis. Je crois bien madame soki tokosolola na ba ministre je pense que je comprends pourquoi le excellence Guy Londo a continué makambo te parce que c'est quelqu'un qui vit avec le peuple. C'est quelqu'un qui vit avec le peuple. Il est dans la population, ministre Guy Londo. C'est pour cela, à côté de Makambote, à comment que Bakonyoko les Congolais, Bakongolais Bakonyoko ma. Biso toza kolinga, ba ministre mi balé, projet na bangouana, baken na côté à Sele, côté à Maluku, ba désengorger ville. Ville comme Malam. Maman, nazo yebisa bino nenge bako travailler mabe. Lo lenge na bango ya mabe ya musala. Le ministre ya urbanisme. Ministère ya urbanisme etikali na misala mibale etikali kaka pona kosala affectation ou désaffectation eloko moko eloko ya mibale côté que la biso ba permis de construction o ezali na compétence na bango parce que même na permis de construction il y a une part o ezali responsabilité ya ville na une part eza responsabilité ya gouvernement central soko lingo tonga ndako ya R+2 oza na responsabilité ya ville ya Kinshasa soki okei na R+3 komata kuna wana oza na responsabilité ya gouvernement central. Vraiment répartition ici salama. Ministère des Affaires foncières musala na ya yaka na 3e position pour le moment. Toza na ministère ya aménagement yende mutoko ya aménager esika près des affectations ya ministre aménagement à côté aménager esika sima ko aménager esika esili pona ye ministère ya Affaires foncières yaka pona ko créer mapango kopesa ba numéro cadastral soki basi ba pesa numéro cadastral pour ozwa yango mbongo ekotaka na trésor public esili mapango eza créer nde procédure biso toza na yango toza navire urbanistique ya esika wana donc ministère urbanisme epesa biso sima ya ministère urbanisme toza déjà na ba plan na biso ya kotonga place wana banda wana okoboza na bibu nde boza na ba plan ya bino ya kotonga banda ko place wana banda ko eza boni place wana bon banda ko ba congolais ba sombi kuna baza ebele ba koza la plus de 400 plus de 500 familles baza place wana ba sombi kuna o bazo déjà na ba titre na bango mbongo ekoti na trésor public ngai liboso na bino awa TV ezali radio te o ezali ba contrat de location na ngai ba titre à mon nom mbongo ekoti na trésor public pour avoir les titres ici ça coûte cher na espace wana mbongo ekoti na trésor public tozali ebele biso tokosenga ba ministre mibale oyo balongola communiquer na bango na population parce que oyo ekoya kosalama ekozala malamu te topesa chance na président de la république pour discours na ye ezala na impact na population c'est-à-dire discours ya chef de l'état alingi congolais avant na kimia bisika azali soki biso tokenda ko vendre place wana tozo salle construction anarchique c'est autre chose construction anarchique c'est-à-dire vous faites quelque chose où l'état est évité. C'est ce qu'on appelle construction anarchique. Mais ce qui vous a déjà dans titre ya boye, et au côté na trésor public, et ça le sous construction anarchique. Tout a déjà permis. Ya kotonga, nous avons déjà les titres de propriété. Parce que l'autorité ya Lupango, et ça titre. Ça ne se présume pas, ça se constate. Moi, en tout cas, moi, des ordres de commis ma casse en boca na biso. Ata babé état de droit, on te doit respecter en les sous-té. Il y a des fois, le barrage, ça n'a pas si peu mawa. Oka posa ko lela, oka posa ko sekato, ebite to sala ndengeni. Na ebite papa moina, ezali kambia pourcentage te. Pour msupeza, soki to bito so na bango, bakatela biso tana o bakozwa, bakolinga te. Si kate biso to keto sala, o biso to koko sala, bo ba ko supplier biso. Eza bongo te. Bon ngai nazomona eza bizaleli ya kala o ba ministre na biso mibale oyo baye nango. Je crois que babunga ki nzela mo muke baza ba autorité ba ibineni ba ko retirer yango parce que biso toko lâcheté esika na biso toza ba congolais bango pe baza ba congolais soki bakende ko lia mwa kanyaka na Dubai kuna parce que au mona que même corniche bazo lobela balobi ba kwandaminiser yepe ozolanda ba kwandaminiser yepe même ba kwandaminiser ndenge nini 47e conseil des ministres et lobela ki le kambo corniche
omona ke eza flou moko eza wana Flou c'est-à-dire eza moi wana. kanyaka moko etambole pa na bango et puis ministre plus mabila za na société na ye ya construction soki alingi société na ye sala mais asala marketing ya société na ye asolo na biso oyo ya kolinga kokende na société na ye tokei toyokani tofuti mbongo baye batongi elingi koloba te ke kongo mobimba société ya construction eza kaka ya ndeko plus mabile non eza bongo te bango quand même ba comprendre que esika wana na mabele ya Benegaliem nous avons un jugement coulé en force de choses jugées nous avons les certificats de non-appel nous avons tous les documents nous avons des arrêtés du ministériel créant des parcelles à usage résidentiel arrêté wana ezali arrêté ezali awa eza biloko na koloba na monoko te o ezali arrêté mobimba o ba autoriser totonga wana ezali awa ba jugement na biso biloko nyonso na ba nyonso ezali toutes les décisions de la justice balongola eloko na bango wana biso toza kotonga toza ba congolais mabele eza ya biso eza mabele ya bakoko na biso eza ya ba mindele te lelo difficulté toza na Oasis oyebi ke ndeko Kabila ata tango bakoloba ke aza mabe ndeko Kabila boyaka balongola biso place wana ndeko Kabila boyaka ndeko Kabila regrette pourquoi Oasis azwa isika wana po lelo ndako na bango batia cher bakongolais bazokoka kolala kuna te lelo aza na regret mpo na likambo ya cité moderne ya échangeur lelo bakongolais baza na possibilité ya kolala kuna te mais a fortiori président Félix Tshisekedi akoki kondima biloko ya ndenge wana te. C'est pour cela que je m'adresse directement au président de la République et je m'adresse encore au Premier ministre. Cette histoire, ce n'est pas bon. Ça risque d'envenimer beaucoup des histoires. S'il y a commission qui circule là, moi je pense que le ministre devrait quand même comprendre que les Congolais n'ont pas dupe. Mais qu'est-ce que vous demandez au président de la République et au gouvernement? Le président de la République n'avait pas dit que les droits, le peuple, l'état des droits, c'est un slogan. Non, c'est une réalité. Voilà. Nous sommes en train de s'adresser au président de la République pour lui demander, nous avons eu tous les documents possibles qui nous donnent la possibilité d'ériger nos bâtisses de l'autre côté. Donc on ne va pas céder. Parce que le ministre... Mais c'est quoi les deux ministres nous aussi, les deux, de retirer leur communiqué. De retirer leur communiqué, ils se réfèrent aux lois. Où il se réfère aux lois. Okay. Parce que le ministre Molende, nous étions là-bas à la Cour Conseil d'État, et jusqu'aujourd'hui, à se représenter. Ah, donc vous avez déjà confondé. À se représenter. Parce qu'ils n'ont pas des agréments. Quand il y a déjà un jugement, couler en force de choses jugées, la meilleure façon de faire, c'est quoi? Bozi société, bobengi biso bakolo mapango. Tala tomoni esika oyo, toza na société moko bosolo la, société oyo epesa bino. Bino boko bino ba arbitre. Boyeli bino la, boyeli bino la dictature. Mais bango bazoya kaka bozo bikoma koma, boko mina biloko pamba, oné boke ne kotina batuna maluku, na seluku na bo désengorger ville bolingité. Cet espace nous appartient. Sur le plan des droits, nous appartient. On ne doit pas quitter là-bas. Là vraiment, je dis et je persiste toujours. Moi je ne dois pas quitter là-bas. C'est mon terrain que j'ai acheté. Non, je n'ai pas fait de bras de fer. Je suis dans mes droits. Okay. Les droits et droits quand tu fais revendiquer ton droit. Très bien. Je suis dans mes droits. La procédure est là. Le sol et sous-sol appartiennent de l'État. On ne disconvient pas. Mais il y a la procédure. Moi, je suis Jean-Claude Mwena. Comme on est vers la fin, émission Mokola Lelo, ça fait que Téléméli Penza décision, il y a ma ministre de Mibale, il y a ministre des Affaires foncières, il y a ministre de l'urbanisme des pays habitats, on est comme ma procédure qui est locale dictature. Pour basoler na bino ba occupante pour na koyesa bino ke biso to moni projet moko kwa kosala likambo awa songolo pakala esengi na bino bolongwa ba tu na pe bino soki bolonga nini soki bokoyoka na lolenge nini e be bino kwa na dictature moko bo to komi na suka bango la bakonzi wana bakolanda yo pepe congolais pe akolanda yo okoloba nini na ya mot de la fin pour clôturer émission moko na un mot na koloba toza na kata jungle te toza na mboko mibeko ezali toza na tata mokonzi ya mboka oyo ngai na s'adresse pa na ye na premier ministre oyo azali mokonzi ya baministre mpona koloba ke mabele wana tozosala construction anarchie te tozosala construction selon norme oyo esengeli bisika wana eza bisika na biso décision ministre akoki kozwa ya malamu ezali ya kobengisa biso baoccupant ya kosolola na ye toyeba voies moyen nini oyo tokoki koprocéder mais passage en force oyo bango basali bakongomani toboyi mboka eza ya biso nyonso soki babengi bino ke bapesa bino mosolo mpona nyonso bino bosi bodépensaki bozali prêt ya se soumettre. À l'époque des gouverneurs Ander Kimbuta Yango na ministre Magloire Kabemba
na ministre Lumeya babengaka cadastre pour ça l'expertise basala expertise ya valeur ya mapango na biso bapesa bango soki baza ko consulter archive bakokuta ke rapport ezalaki déjà wana ya mongo baproposaki biso na commission na bango ke bakozongisela biso mais banda kimbuta yango akenda banda mangula kabemba lungo kuna bazongisi molendo na c'est-à-dire les gamou ebandi lelo te ebandi na bango to respectaki ba norme parce qu'ils avaient instruction ya tata mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila nde alobaki batungisa biso te to solola na bango soki tondimi to céder na ndenga normal kasi likama on peut te koloba te soki bandi boke babili boke ne ko se concerter bino na bango bokutel basengi bino ke projet na biso esengeli pena to réaliser yango bazo seulement moso bokolinga mais biso toza na poste ya kokende pas ministre te ministre nde mutayembi bapaya ministre nde mutayembi bapaya baya kotonga na mboka na biso bapaya wana baya abenga biso tokende vers ye altindele biso invitation. Vous êtes prêts? Donc on s'est concerté, donc on a ébélé, donc on a l'équipe même il y a 10 personnes, 15 personnes, donc on solo na ye mabezate. Aza mo konzina yesika na ye. Et si on vous dit aujourd'hui de quitter le lieu? Mais quitter le lieu, la procédure. C'est la procédure normale. Dans la procédure normale, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. La procédure normale, on peut quitter pour l'utilité, mais nous allons quitter pour l'utilité publique. Et ça pour la commission, tu veux bien ça rendre ni. Boké ba solo li kuna na poto, ba mindelo wana ba yawo ba tongi ba immeuble, ministre za na immeuble na yemo kuna kati bino boyebite. Tango kolonga ministre, ya zo za bongo ya ba locataire. To yibi ko na bango bien. Na ndenga bongo toko bimate. Toko talaka wana. Toko bimate pas ko pesa na kati. Vraiment, toko bila suka. Ko ba ko tongela bango bandako. En tout cas, pour Nanga, n'habité. Ceux qui n'ont la place à papa Sakomito, papa plus mobile. Quand ne papa lobby que nos barons sont à droit na bango. N'engena tika mbala moko na minute muke. Pour moi les kambaboye, ils ont ça la bien, tout ça la passe. Ninga sombelo et sika na ye. Yo pobi ke mto na ba droit da mikanda na pe apeti mo na trésor public pas mo le avec le que pas na bino boye ba ngo que non le lo ba tu ba ko so ma titre le lo ba tu boye mais quand même boke ko sa li communiquer et ça malamu te o ko nous la population et ça malamu te faut ko landé to lo ba le peuple d'abord to lo ba état de droit on est comme makamusu état de photo mo na makamunion so ça te que non boye te to lingi état de droit to mo na makamunion en tout cas pour na ngai nazala mupandisango mais pona nga souci na ngeza ke bozo so papa be trois de état na état de droit na bango parce que aza ye moto bazé ebele MC azu courage le kango papa musu basi ba piquer ba crise ba musu baza dala na soki ba sonde soki ndenge nini ka pona mapango wana en tout cas pona nga ona ngena lo bayango wana mama Racho. Vraiment, merci beaucoup. Mon amour, je crois que tu as reçu encore le temps que la procédure normale parce que il mon côté, qui ne peut faire baron vraiment les lignes mais tu tapé sur le lieu pour la là les andengeni bosalaki nini est-ce que vous avez raison na est-ce que vous avez faute pour to ki ndenge lobby je crois que bakonza mboka balandi papa Félix Antoine Tshisekedi le monante président de la République azali papa wa yoka ka base ali papa wa yoka ka pena mbele pour kongomani nyonso surtout azaka pena motema monene ya koyoka ya bato nyonso surtout en tout cas ba ministre nyonso ba bing bomba warrior ça dit il est pour servir le peuple congolais na ndenge ya malamu soki ezala ndenge ko nyokola wana komi likambo susengo to komi na suka ya mesa mokola lelo ba balandi merci bozaki ebele pour la Colanda biso to komi na sokoboti la toujours connecté branché pe bo s'abonner na la chaîne Neptune Sombali massivement pe bo partage. Correcteur News TV awande correction yaba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.